Pasteur Charles Hulenda Matouka, coordonnateur de l'antenne CR2, quartier 5, Samuel Tanda, mandaté par le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, M. Mbemba Kabouya Samuel Tanda, pour apporter assistance des humains et le bien matériel ce vendredi 2 mai 2025 à Kanlouka, dans la commune de Ngaliema. Qui est à la biso dans quartier 5, tu as problème. Maï penze koti. Suite ya ndenge bato poussana pena mai bakangaka ete. Et Mukola Siliki akiti asali inondation presque partout. Ah déjà matanga ezalaki ya maman. Alors na bakundi peut-être. To yeli susu. Et inondation tant que ça mi ba mi balé susu ndenge bazo expliquer abasani babungi. Moko monani moko monani. Ndeto ebisaka bien entendre que ngana yaka. Bino ba base nanga bo kitano sur terrain. Botala événement na ndenge ni ezali. Nde après biso ya kopesa bino yango sukali. Na matela le fils de Esungana na bamsuso bandeka kuna et puis na basaki pona na remercie au papa na ngai oyo sosali na ninga olobati ba saleli ngala moni sosali bola na utobungisa mama na bana mibale na ukokati papa na ukokati papa banda bisika bazosala pont na pont wana bisika bazosala bamata tina likolo kuna kota source ye moka bisource baya na mai pena bafongola 2 mètres tracteur 2 mètres bafongola awa lelo koma doki soki kaka ndeti bato wo mutu basombi lupango sika azoyiba penzo ngana aza na ndeko ya colonel ongana aza na ndeko ya général ezobenda nini koswa na butu na moi doki awa biso toza na timeti sikoyo biso antaki ezali honorable na biso mwana quartier tokokende wapi tokosuka wapi tokotalela nani ezali grand frère na biso est-ce que aya kaka papa ye moko asunga biso ndeti biso bibembe miso tozali na oya mama na oya bano tokobanda wapi tokosuka wapi yango wana tozosenga ye grand frère na biso ya ndeti asunga biso ata biso maboko na bambongo nyonso tobombaki mpona matanga mama na wana miso ekei na bandako ebukani mpenza kobukana tokolala wapi tokokende wapi yango pena grand frère ya kosunga biso bana papa na biso Samuel Tanda ya liboso topesi yo merci parce que oza mutu munene oyo biso totiela motema papa mbulo ebeti oyo awa na quartier 5 lelo nde ezali na quartier 5 bandako ezindi bandako ebukani do tozaka libanda bona bana donc mawa na pasi ekomeli biso na miti oyo yango tosenge epai na papa yo nde papa na biso embi lokoba ndemo mingi na bantene bisika nyonso ozalaka yata nde ozalaki wapi kaluka elingi kokufe ya ye lelelelele ayata ndelele yata nde ozalaki wapi kaluka elingi kokufe ya ye lelelelele yaya nayebi toyoki ngai soba na antenne na quartier 5 na konti ya papa Charles ata nazali naza kokufa bamira ndako eza kobukana to naza mpe ya libanda na bana mvula nyonso ezosilaka na nzoto potopoto kutu koloba te nyonso esi ekundani yango wana papa lokola namoni bato oyo tozalaka na bango elongo nazolepana na oyo lepa tata na ngai 5 awa baveni nyonso to ya se nyonso boye mai ekoti esakaje a cause ya ndenge bato batonga mingi bakomisa nzela ya mai moke nde yango wana ayoka bino boza sur place bokendeke nanu botala ndenge ezali bosala nanu nga na koya pe yango atindi biso apesi biso nanu lelo bozwa na place ya kolala mpona lelo bolala ebongo basaki oyo bokanga na anantanda bisika mai ezosala nini ezokotela nde basaki yango toye nango okanga place oyo bamai ezokotela le reste wana nde akoyeba nini akokosala lisusu mpona oyo etikali voilà nde ntina toyeli kotika kokabulama wana bino ndenge mai ekoti biloko ebebi na sirke amoni nyonso nde yango kolela na yoki yango apose na acte ya liboso na bandeko na ye na
kaluka mobimba puis aza ensemble na bino na pasi oyo ekomeli bino tozali mbula ebeti towele kokimisa bana mira ndako nyonso ekwei biloko nyonso ya ndako ekei so totikali kaka nde toza boye na bana toza na lutu te kiti te mbetu te elamba kolata eza te epe fere okende eza te boye tolala ndeni yo mo ozomona siteto toza na osunga biso papa toza na pota lisungi esunga biso tokitaki na kati ya quartier 5 esika oyo toyoki inondation esalami mokonzi Mbemba Kabu ya Samuel Tanda atindaki biso toya kotala evenema oyo eleki nde touti tobandi likolo kuna totamboli papu tomoni ke vraiment ezalaki mawa mingi tomoni baeglise ekoti mai biloko nyonso basema nyonso ebebi tomati kuna na kandala tomoni famille mobimba bakufeli bazali deja na matanga mpe bakunda mama bana nde bayaki kolelisa mama baye kosusu kozwa likambo ya mbula oyo ekomaki lobi bana mibale batioli ti sikoyo bamonani te alors likolo kuna na kingundi mosusu aleki kosala mosala mai ememi ye akufi donc mai ekoteli donc akufi alors esali pasi yango toyaki na oyo atipesaki biso toya kobanda deja kopresente baméconnaissance bafamille epuis koyebisa yango keno espoir na eza toujours na kaluka mpe na quartier 5 pratiquement par rapport ya biso baoyo yaye antenne nde tokendaki topesi yango totiki na bafamille wana yango toye cause ya mai eza a partir ya awa ya base oyo ya pont basalaki monene me nzela bato penepene babendi mapangu epusani mingi mpe na mai eza susu na nzela te alors mai soki ekomi ezozonga yango tosengi na baautorité compétente bazwa quand même makoki ya koya kozwa kotrace nzela oyo malamu ti na source epermettre bato nyonso bazawa bapema malamu po soki te lobi toyebi te nini ekokokomela biso oyo ekomeli biso eza grave po lobi ekoma lisusu te ezosenga autorité compétente bakoka kozwa solution ya kotiela biso vraiment nzela oyo ezala tout droit ekreaka koswana ekreaka kobunda ezokreye makambo ebele moto na moto azoyela intérêt lopango na ye oyo lopango wana eza lopango te eza mai ta lelo conséquence tokutani nango yango tosengi baautorité batia mpenza likambo mpenza na nzela mpona tozwa solution na problème oyo ekomeli biso vraiment merci mingi mpona visite lelo tosali yango na quartier 5 kotala ndenge bandeko na biso bakufi bafamille ekufi baeglise ekoti bamai biloko ebebi vraiment eza ya koloba te baperte matériel esalami baperte de vie esalami donc nyonso esalami yango vraiment nde lelo toye koassiste bango na kati ya makambo ekomeli biso na kati ya quartier 5